ba juger bon, bazwa image, ba publier, ba comment de n'importe quoi. Ok, naza pe na droit à détente moi. Mais il y a eu des gens au pona bango fils Mukoko, il faut disparaître politiquement. Les gens même, il y a eu de peste. Les gentillesses nangai o nazalaka nango na ba chaîne ya YouTube o babonde la ranga gentillesse wana et kozala lisusu te il faut nazala ba chaîne mo sérieux sérieuse ne ba Kleboa baza elo côté pa nangai bango tu wana o balobai ba makambu wana ba berin rouge wana Vandi boyo, mon atterri nga mutu moko contre bato ebele bon c'est que na force à danger. Pe jolisa na zoye bisayo kanga data lelo. Mesdames et messieurs, bienvenue dans votre émission préférée sur kleboa.com avec votre humble servante Jolicia Son puis de la presse en ligne. En tout cas, je vous aime beaucoup partout où vous êtes. Place Bolande de l'émission yo na bandaku na musala na bureau na katsa mutuka. En tout cas, na semne ba gros bisous. Place Bozali. Merci à de la nation Tonton Banda, merci à Pichumanga ya Boss Lady, merci à Jolie Atala en chair et en os. Merci à toi Francis Voilà, mon caméraman, le caméraman le plus élancé, sans oublier celle qu'on appelle Raissa Mbanzulu, ma privée. En tout cas, pour aujourd'hui, on va aller recevoir pour vous celui qu'on appelle Fils Mukoko. Fils Mukoko, mon qui va vidéo sur circuler l'internet, c'est tambour là téléphone partout. Fils Mukoko a fait des placements. Donc, on a des explications par rapport à l'actualité, par rapport à Makambo FCC, par rapport au gouvernement, par rapport à Makambo Belé. Mais avant de commencer, je vais aller dire bonjour Fils Mukoko. Bonjour Jolicia. Bon, papa. Ouais, naza bien. Non, bien bientôt à la Kanda. Non, naza candidaté, naza en super forme, non, c'est la question non pour ba réponse non peut savoir. En tout cas, l'actualité oblige de mettre un solo et une vidéo, tout le monde est circulé, tout le monde est Fils Mukoko na terrasse, tout le monde peut mettre plus Roger, aux hommes la masanga, au langue déjà, aux hommes banzembo, Fils Mukoko atayumo. Bon, au moins d'abord, il est au monde en épisode Jolicia. Détente et droit au mututu azanango. Tu vivas pendant beaucoup d'années na ba combat. Des fois tu as rappelé à stresser hein. Na vanda qui vont tellement que longinanga et comme le roi belongi ya ba Nelson Mandela. Il y a aussi batu misusu pour na conduire na carrière, ba juger bon, ba zwa image. Ba publier, ba comment de n'importe quoi. Ok, naza pe na droit à détente moi. Naza pe na droit na télémisape na ningisa nzoto. To mona kutu ba Mandela na ba concert ya ba Brenda a telemi azobina. To mona ba El Béchir na ba Soudan a telemi na podium azobina. Donc to mona ba Bill Clinton bazobina na ba concert. Et à la guipe une manière nangai peut-être il y a quoi appuyer peut critique à Congo hein? Pas en théorie mais en pratique. Et à la quitte air nangai à détente, cela ne tue pas âme nangai à révolution. Mais il y a eu des gens au pona bango Fils Mukoko, il faut disparaître politiquement. Les gens même il y a eu de peste. Au bazana ba makanisi ya kosalaka contrat na bango ya mabena FCC. Ils ont pris ça pour publier ça. Ils ont organisé des matinées politiques na. Na ide kaka po basala ba salir image nanga. Bon, et toi les anzambe mutu apesa ngo ata mutu amokilo sali n'importe quoi nzamba o permettre te. J'étais allé là-bas. Na ide nazwaki invitation na vandi mais on a fait circuler les images donc bon bato basalinga yango na azoyeba bango vraiment te mais c'est partagé na ba chaîne ebele. C'est là où namoni que gentillesse nangai o nazalaka nango na ba chaîne ya YouTube o babonde la ranga gentillesse wana
et kozala lisusu te. Il faut na ba chaîne mo sérieux sérieuse ne ba Kleboa ba chaîne ba tila ba titre mabete. Président pesinga voiture o ezana na ba montant ya ba $7,000, mais tu vois chaîne moko et que kotia $40,000. Donc les ba combat moko oyo. Donc je dois être beaucoup plus prudent. Ceux qui m'a joué blessé qui batu misusu, hein, batuana ba pardonner, ça va pas se répéter. Parce que idée à batu, que ça soit à UDPS, que ça soit à Lamuka, que ça soit à FCC, idée à batu ça qui opinion ou soutenanga il fait inanga. Pour bazo mona que les leaders c'est déjà des mains et zangai. D'accord, fils Mukoko, merci vraiment. On a ma réponse nayo. Mais tout le monde a payé par rapport à la vidéo. Tu as circulé, on a babi moi comme Alisu sous na siège à IDP, c'est ça tu vas benganyo kuna skozo sukande. Bon, les points mes allez à bateau babukanga loboko. Ndeler na salisi marche oyo et ala qui marche pour na koboya ancienne figure. Pour na koboya batambwe mwamba, bazwa Sénat. Lokola bango ba na contrôle la signature. Ba instruire na ba service ya oyo ba bengi ya sécurité ya UDPS qui na kotate. Mais UDPS ils a limité UDPS ils a ba bengi état d'esprit. Est-ce que ba toi UDPS ya Congo central ba ya kaka kokota na permanence wa pour bazo information? Non. Ba toi UDPS ya Corée du Nord to ya Jamaïque ba ya ka permanence te. UDPS état d'esprit ils a suite na marche oyo na planifiaki o ba pesa ki pour la deuxième fois na pesa marche nazo mekapé o ba bengi température ya ki leadership nanga deuxième fois na pesa marche ya liboso ba kanga kinga ba chaka $5,000 ya mbalo pe susu bazwi ba nila onte ezanga moko yo moko to mona ki yo moko banda ko nila ngo se ba vidéo na présence ya nanya zaki olenga ko ezali ngai mona nila ki parce que bato ebele bandima na sala marche wana mais ba soutenir ngate. C'est ce que je regrette pour na ba congolais. Je n'ai pas eu au babengi soutien financier pour na koka ko sala ba track ba bandero. J'ai pas eu soutien wana mais batu ba soutenir ki on batu ba sepela ne loko wana. Parce que batu balingi na bango contrat ya FCC cacheté. Mais na moment où ndenge zana ezake na kutanaki na tenir ba propos que Kabila c'est un partenaire. Ndenge président Facha Lobaka. Mais c'est un partenaire où on a continuer koloba, un partenaire où aza involontaire na obiso tolinga keza un partenaire pour peuple nda pesa qui est majorité. Et j'avais dit aussi que Kabila c'est un frère, c'est-à-dire Batouba à la limité. Kabila c'est un frère comme tout Rwandais aussi c'est un frère, na cadre panafricanisme. Bah lobby que non, marche wana nazwa kimbongo Kabila et pas ba haute autorité à partir na matinée politique. Bazolinga ba diaboliser étoile oyo ezobima na kati ya UDPS. Jolisia mambo nazo ebiso na revara ngo kinga na okoma parmi ba leader na UDPS. Komba ozoya mena bi que l'Éternel Dieu des armées na ba faiblesse mais a obundela nga kombana. Intoxication bazo finga bazo loba ki bato diaspora nde bazo entete ngai ozo comprendre président Fati aina ngai président Fati aboya ki marche wana. On voit même son directeur de cabinet qui se permet à kokita na o babengi mais c'est caméra se permet à kokita na base à UDPS pour na quoi ko diaboliser nga. C'est ce que je regrette fort. Diaboliser yo. Oui. Il a tenu ça de manière au balobi maquillé que batu misusu bazo ya koloba wa ke boina boye na koloba kalate. J'attends que caméra koka koloba. On se comprend. Akoka koloba oyo yazolinga loba wana azana kadena na munokote. Le problème est que je suis nazo zwa appel oyo ya ba menace de partout. Nazo tenika opinion à témoin. Et lobi te kindenge zawana soki na lobi na mela moi masanga beaucoup ko ma carrière mobimba ya mutu
na ba campagne image wana ekosila ngala mais ba chaîne na bato basali diffusion wana loyi baolukaka ke émission nanga mais bayebake baza na babengi embargo ya libela. Merci beaucoup Fils Mukoko. Fils Mukoko alobi merci na bino nyonso bato bosali ba image wana boyebake boza na embargo mais oza mutu bato balinga mingi ozopesa bango embargo eza na ba actualité mosusu ekokoma bongo esengi moto asali yango analyse bazo baposte yango sikoyo ozokangela bango basuka. Non, le problème est Jolicia, il y a eu des choses na lobby likam mosusu moi batie titre mosusu po batala bango yoze longeta la mara pourquoi tiaka ba titre mabete. Il y a eu des choses ti bakomo kende kolandanga na vie nanga privé po ba filmer ngai. Ozo comprendre mukolem su na ovanda lem su na mutu moko x to y o nga na lingaka bakotinda pe batu na bango baya ba filmer ngai. OK, vie nanga zo concerner Congo te na oti koloba na bango bayeba ke il y a des gens babina kutu na ba concert à ba Brenda na ke na concert a wera ndenge lobi pe na ko ke na concert héritier ya Kofi soki naza na temps. Ozo comprendre ezate ki so na ndenge ba komi koninga basalela ngo campagne ya diabolisation pour na koboma flamme. Et ça vraiment même Dieu au ciel ne va pas accepter ça. Mais Fils Mukoko biso to monde en internet ba béret rouge ba utako sala ba marche na ba banda ko ba place ba banda ko kanela yo ozomona te que d'autre part ndingo koma ko bima pozo tambola ba ki kangola ba terrasse aux insécurité. Le problème qu'il y a ndenge nazabo le président ko pesa nga ba garde corps mais ezali na o ba bengi sécurité ya Nzambe ngana vivre na dimension supérieure. Oh, que les jours de ma naissance et les jours de ma mort, les Nzambende moutaye bien. Natambola calmement. Tout ça, une émission à tous na avenue de la Gombe. Tout ça, non à Gombe. Vous comprenez? Natambola calmement. Ceux qui n'a coûté na liwa, les Nzambende accordant. Ba berin rouge wana, baza et le côté panangai. Bango tuwana ou balubai ba makambu wana ba berin rouge wana. Ce sont des bandits. Oh, bah ça là, bah crime na ba permanence à eu de peste. Oh, lobby justice c'est qu'on s'occuper na ba. Bon vandi boy. Oh, mon attaque nga mutu moko contre bato belé. Bon, c'est que na force à danger. Pe Jolicia na zoye bisayo kanga data lelo. Na ko bwa kaka ba mot d'ordre na Congo et ko kanga Congo mobimba. Pe j'annonce na ba na tout ya Lubumbashi ya Katanga. Bientôt dans Okita Katanga. C'est là où je vais confirmer que le leadership y a relais. On n'élit pas un leader. Bah votaka leader te. Un leader c'est décrète. Ata bo combattre ba marambo bozo lingabo sala bolo ba n'importe quoi. Kenake na me la masanga nazo se kabino. Pourquoi on ne peut pas organiser toute une matinée politique pour na kosala o babengi éducation civique ya ba combattant mais des matinées politiques et comiques pour na mwana moko ya pauvre Fils Mukoko ezaka ndenge étoile bimana Bethlehem mboka mwa muke. Fils Mukoko to betalo basule zo grenier mikolo pesaka actualité ya mboka tomoni FCC Sénat et ça Sénat FCC na Sénat eza parce que bateau bazana kacha UDPS bato wana basala ide contrat moko boye na FCC bakoma ba master bazali bamiyebi mutoko yoka zongsi a ezaye ils sont allés voir Kabila non mais marche oyo ngana salaki na planifiaki ça poussait Kabila ya okende vers Fachi. Ça donnait une force politique na Fati. Pourquoi batouan bazoni nga combattre babilo kwana? Au moment baebi que l'Assemblée nationale toza faible, na Sénat toza faible. Là où nous sommes forts, il faut te faire vivifier yango. Ce que ba komi kolinga ba betayi de peso ba bengi formol. Ba komi sango bembeloko la palou. Ba longola i de pes mine. Notre force c'est dans la rue. C'est dans la rue où les peuples non alignés s'expriment. Bakomi kolinga ba boma yango po basali contrat na bango na Kabila. Si j'ai appelé Kabila mon frère, c'est
c'est comme je peux appeler un autre Camerounais frère. Mais je sais que Kabila, c'est le mal du Congo. Kabila, c'est le mal du Congo. Bah, propos nangai, bah, tu vas comme comment on est dans lingana tcha, na fati en danger. Non! Bon, je ne comprends pas pourquoi, bah, tu vas linger ko pesa UDPS ko bangamo boy, na sens que ezala neti que on a eu un pouvoir cadeau. Je ne comprends pas. Vous comprenez? Je ne comprends pas. Personnellement, ceux qui n'ont qui marche, et ça la marche a été beaucoup combattue, même financièrement, de l'interne à UDPS. Batu bazo mona kenga na droit ya ko convoquer marche te, mais tu sais que dit oh yaza inspirateur alobai que toute initiative qui est bonne pour ton pays, pour ton parti, on demande pas l'autorisation. Batu wanande baza ba complice ya la Kabylie na kacha UDPS. Donc message nangezara batu bazala tranquille. Omoni mutu soka komi kokoma star. Batu ba engagé même ba chasseur d'images pour ba image ne ya ba vie privée. D'accord, fils Mukoko to betano sur le gouvernement obima quand bat ba lembi bat ba lobby que non tine gouvernement zo mais les obimate c'est parce que ba discussion za ba côté kuna FCC ba lobby ba ngonde il faut bazala koto do marabozo simba te ngono monti sikoyo bazo umelaka. Bon, le gouvernement finira par sortir. Et le gouvernement finira par sortir. Les FCC naki gourmand na bango bazanango balinga ki balingi bazwa ba poste régalien na ba ministère wana na cadre et le président était catégorique. Mais on espère vaut mieux tard que jamais le gouvernement va sortir. Le gouvernement va sortir. D'accord, merci beaucoup fils Mukoko. La romo soda ba signal tout ça plus na poso yeba ko yeba actualité ko yeba mambo banda le kanine komela ki jour anande ba banda ko zona ba image. Merci beaucoup to comment la souka émission na biso un mot pour na batunyo so bazo saluer réputation. Bon, un mot pour na bato bazo linga ba saluer réputation na ngai. O bazui déjà boulot ya ko saluer réputation na nga. Ba yeba ke na zape na droit ya détente. Ezaka privilège na bangote. Nazape na droit ya kolongola ba stress. Quelqu'un a pris les images à bois kiango et ont confirmé que naza star koleka batutu na kacha UDPS. À part Fati. Et confirmé que donc après Fati ngande star. Yangonde nazolo bana bato etaki bango mal à l'aise. Bon na sali bango beskiz na omeka beaucoup plus que contrôler mais bateau babando poussa na pembe nanga. Mais na ba chaîne no bazwa ki ango boulot. Ba chaîne no nga na pesa ata na ngai. Souffle nanga pona ko sala bango be mission ofele. Ba e baka eza dernière émission ya vie na bango bazui. O nga na ko accordaka. Est-ce que vous en attendez ba chaîne nyonso? Oui, je suis en train de contrôler mon nom, ils ont un nom internet. Si on a betika fils Mukoko ebimisa ba émission tout depuis Tshisekedi azala vivant. Mais nazolo bana batu kende bazawana, je suis combattu parce que je vais amener UDPS na ligne de conduite, il y a le peuple d'abord. Je suis combattu par Batuo bazomona ke pouvoir à Fati était kamata na obabengi Wenzabitula. Vous comprenez? Je suis combattu par les conseillers de Fati, les mafieux. Oh, bah, Monique, bah, 8 ans, il y a qu'à s'enrichir. Mais je leur ai dit tout simplement qu'ils vont voir que le peuple congolais se mettra debout comme un seul homme contre corruption, bantivalère au Bayanango. C'est bon, merci beaucoup Francis Wala. Merci Nabatunion, ça va coller l'émission. Vous continuez toujours à s'abonner. Je vous aime beaucoup. Bisous. Bye bye.